Merci. C'est moi dans Nambo Karabino, Batuno Sobozola Nabiso partout dans le monde, les lots, Koutani, les sous, on a compte, il y a une émission Nabiso Kin et Bougé. Ce que mon île, le Berthe Djonga, na Télémi Boye, c'est-à-dire que toujours le Makambo est sérieux. Na Makambo est sérieux, les lots, toujours le là. Vraiment, pas si mingi qui ne bougé, pas si mingi qui ne bougé, car la mingi était, Bokomona, Tobenga, Amiral Mantima, Tosolana Yebo, Webike, Amiral Mantima, c'est un journaliste, Oyo. Boyebi na monde ya média tout sur la mingi lelo na oitali vie ya ba artiste na biso vie ya ba artiste wana ba artiste comédien to landi bino nyonso na poto partout dans le monde la duchesse ndenge nini a étalé vérité ndenge nini a lobby bosolo pour vérité. Le côté yaka vérité yaka na sincère pe combien yango mais le côté ne yaka na escalier vérité est na sincère oh le côté yaka na nini yaka na sincère vérité Amiral Mantima yango yebsa biso na vérité na nini yaka na sincère hein vérité na nini yaka na sincère voilà Amiral mbote na yo ouais mbote Berthe Djonga mo na njambe moto na nkolo voilà Amiral Zalaka lokola ngane na okuka pour moninga na otonda kotemuna yobe tonda ne mona ngakwa danger alors Amiral na vérité na lokuta nini eyaka na escalier nini yaka na ascenseur bon vérité nde muto yaka na ascenseur pour lokuta yaka na ascenseur yaka mwamba comprendre yaka mwamba nini yaka na ascenseur lokuta yaka na ascenseur vérité yaka malembe l'escalier zo ya malembe tango koya balamo et surplanter lokuta pe kufi reverser balamo ke Berthe Djonga azoko sabiso donc lelo la duchesse a un ascenseur to a un escalier en tout cas kaka yé moko mutaka sabiso est-ce qu'il a utilisé escalier to ascenseur pour le tomoni polémique et botami pendant la monde na bango artiste inimité pendant botami na nenga solo bazoko lobana te bazoko fingana bazoko lobana donc mais tout ça a été duchesse à la vérité sikoyo na question na nga Amiral Mantima na la duchesse ndenge olobi ke tokutuna ye me nga na lingi oloba vérité yo kobomba te nayebi te ozala ndeko moko asalaka théâtre ayebi oyo apesi mbongo alobi koloba vérité te bandeko basala yango baza ebele mais oyo apesi mbongo aza te donc loko benga na émission oyo kine vérité na vérité awa eza système ya motongi na motongi voilà bakomanga ya ndenge mo me mosala eza moko te mosusu azobongisa mosusu azobebisa donc lelo toyende mpo totonga mpo tobongisa voilà Amiral Mantima siko lelo ndenge tozawa biso tokomo débattre siko na kine bouger Berthe Djonga Amiral Mantima na bana poto na bana ya kini ndenge aminani la duchesse aye kobimisa vérité oyo yo lokola mobanzi sango oyebi ke toloba biso toganga toloba tolunaka mpo esalamaka boye bato baboya yango yo koloba ni lelo donc eza kaka ndenge olobaki ndenge ointroduisaki émission oyo ke lokuta eyaka na otekuna nde baluka te tozoloba te lokuta na ascenseur vérité nde eyaka na escalier donc duchesse abimisa eloko oyo tobimisa ntongo midi pokwa donc eza mpenza soni mingi bolimbisanga bino bozolanda biso eza soni mingi ya kovivre baévénement ya bagenre oyo bamakambo balolenge oyo omona mpenza bagrande personne bato mikolo e bazosala makambo ya bosoto ya bojoba donc eza mpenza na milieu biso tokanisa bazoédike biso na milieu tokanisa bazoédike biso eza bamisusu baza bagroupe chrétien moyoka aza likango ya tel akopérera na mutu tel mais soi-disant chrétien donc eza mpenza pasi mingi eza mawa mingi duchesse panza nteke
panza nteke po biso panza yango déjà mais on dirait donc tozalaki lokola bajaloux panza nteke apanza ko apanza déjà ça foni makasa déjà tomoni pena ke ngolo nde mutala kati donc mosati na se tomona mpe banzombo tomona donc nyonso tuna kata liboke wana abimisa po lokola ye aza artiste comédien biso nteke bajournaliste tolobi o totelemeli bango o boyeboye lokola ye aza artiste comédien ngolo soka ayebisi yo ke nganda azobela donc fo ndimela ye po bango nyonso bazalaka na kati ya mai donc ye moko duchesse ngolo abeti biso lisolo ya ngando nani ngando banani boyoki ngolo mutu abeteli biso lisolo ya ngolo vraiment eza teke ono mboloko na alobaki ke ngolo azobela mboloko yo omoni okotangi ndeni kuna ezalaka mpasi mpona kovivre ata 2 mois ata 2 ans mais ngolo avandaka kuna bane na bane ayebi ndenge nini mai ezalaka ayebi kote mai ezalaka pio kote mai ekulaka mbangu kote mai muzinde ezalaka mpe kote nini moi ekotaka ala ngolo aye ayebisi biso po biso tolobaka yango lokola baninga ya ngolo mais ote voaka fo baninga bandima te donc bimaka lokola jalousie bimaka lokola bango bazali biso toza te alors que biso en tant que bapandisango bajournaliste investigation ya kolukaluka toluka mpe tomonaki tobimisaki yango mpa na bino moto na moto agé na ndenge na ye mais lelo boye awa mwana ndako ye moko abisi bavérité ya papa ya mama ya bafrère ya basœur na ye sikoyo toloba susu donc amiral selo yo la richesse ayi koloba ngo na retard alobi na retard mais eza makambo esalamaka bandakala makambo mpe toloba ngo te ya berté jonga oui ondenge ozobanga koloba ngo mpe ndenge obanga nani yo soloka nani atiaki na molongo ya molangi po alobaki ke makambo yango kasi nini te malgré émission eza ya yo moto oposeka baquestion mais nga nazongiselo kaka makambo yango kasi nini po bato mpe bazotala so bakokomprendre te makambo oyo bayebi ke banani oyo basalaka banani oyo okingani oyo c'est-à-dire quoi la richesse alobi bien baartiste comédien baprésident bazalaka bazwaka baartiste na bango ya basi bakomisaka bango bamomi avokota fo ofuta mpako abi baartiste comédien ya basi ata ozomona o moto abala o aza na o nini mama ya 47 ans azozwa mwana ya 25 ans mwana ya 18 ans donc abi eza nango kutu ya sika te lelo na ndimi naloba vérité nde alobaki yango bato to bayebi yango eza biso te motu tobandi yango donc mpona kobakisa duchesse Mike la duchesse atie sete koloba ke ye na bacollègue na ye mosusu parce que eza bango donc seke ye pasala oui abeti masolo yango asalaka yango donc kozwa président mpo okota na mouvement to mpo bapesa yo tableau moko boye oyebana boye na boye il faut futa mpaku ya mbetu donc c'est-à-dire fo leka na etumbelo fo leka na abattoir sikoyo babiloko wana donc ki professionnalisme na bino eza wapi donc moto ayeba te ayeba te yango monaka yo mo tozo recruter ba vrai chéri babibala baya donc ayebi eloko te aza makila théâtre na nzoto na ye te mais lokola azali vrai chéri aya parce que oyebi okoprofite na nini oyebi esika oyo yo okolia oyebi esika okozwa donc mawa trop après oyebisa biso ke nga na professionnel nga asala théâtre boye nga naza chrétien nga naza oyebi ke orappele eloko moko yango recrutement ezalaka chaque groupe mikolo nyonso recrutement na télévision nous recrutons boye na adresse telle ba vrai chéri bino bolingaka théâtre biso toyebi groupe nzoi groupe salongo toyebi minzoto wela bagroupe oyo ezalaki baprofessionnel ya théâtre bao bazalaki oyo batangaki yango na bayina to na baesika mosusu te ezalaki bato baza na théâtre na makila baye esika bangali ya ngalosi babima esika bamundweri babima esika balianza babima esika bangalfar babima esika basan souci babima bamama shako oyo babima wana oyo touti olelaka na mingi te awa mais lelo boye tozomona bavie kwedi bavie sonzo bamasasi bango tu babima wana masasi oyo bazala obenge kabamba bato boyeba te kabamba masasi aosala kwa kizengi tout ça donc mundweri azala wana bazwezwe bagroupe minzoto wela bo se retrouver tant toyebisaka bino donc lelo boye koma mutu moko boye kuna
parce que azali na groupe ya interne bayokani bien te ya longo mbala moko asali groupe na ye mbabo pa recruter bana quartier na bango a recruter ba pire petit na ye ba pire sœur na ye babandi mpe mbamo maboke lokola lelo mpe babese koma ngo internet lokola bachaîne ekoma nango ebelebele aye kaka parvenu afuti mwa 50 na ye aleki na chaîne akepa meme mona nsima ndako asukoli mwa mai na quartier bakomolanda ye akomi star akomi professionnel ya théâtre alors qui ne bouger qui ne bouger yango ba vérité yango wana siko motongi na motongi voilà siko lelo amiral Mantima totali niveau oyo maloba la duchesse alobi ke soki mutu moko akufi abi soki président moko akufi na sida ata 30 président bakokufa po bazalaka ndenge nini oyo azalaki awa alongwe ake kuna lisusu barekrite kuna so barekrite na nyonso barekrite na mbetu barekrite na musala barekrite na makambo nyonso même na bagwa barekrite kaka nango donc maaple lelo so président moko akufi yo utalobi ekoboma 3 présidents akoloba ekoboma même 3 groupes bakei donc groupe théâtral oyo bake bango nyonso parce que président alekaki bana basi nyonso groupe wana bana basi wana mpe balekani mpe pa mibala groupe wana donc bapesani bachemin nde balobala mathématique chemin détourné donc oyo azwi apesi oyo azwi epesi arbre de parti donc bampanga donc 3 groupes bakokende mpona président moko tokomi wapi tokomi wapi tozokende wapi donc batransitivité baréflexivité donc baschema ya mathématique wana yosokoleka na classe te nalekaki na ban na ban ekolo nalekaki na ban alors omoni lelo makambo oyo epesa na méchant mpo na nini soki totali ndenge théâtre ezoévolue na mboka na biso lelo eloko wana soki okeba président moko ya groupe président tosala te mission tetetete babiloko wana nga alingi yango te okebaki ngani tetetete babiloko wana nga nalobaki deja na matanga cha balobaka celui qui se sent connaît piquer l'affaire oh celui qui se sent connaît piquer l'affaire celui qui se sent piqué celui qui se sent connaît faut comprendre ça qui ne bougeait donc lelo boye Berthe Djonga yo en tant que journaliste combien d'artistes et comédiens oyo bengi po bolobela sujet oyo o ba refuser yo ba refuser oyo babango combien yo moko loba donc lelo boye alingi susté natanga te kotanga te po makambo eza kaka makambo esili awa te mais pour dire vrai eza ba artiste et comédien oyo biso to contacter po tobeta lisolo toyeba duchesse alobi solo tolobi lokuta mais bandeko wana barefuse biso bainterview balobi te ngai kutu boye na koloba te ngai kutu boye na kosala te na kosala boye te pour dire que makambo oyo eza kaka mpona koconfirme que eza vrai mpe bamosusu bayebisinga Berthe Djonga yo ndenge oza boye okende otunanga na plateau mpo oyebi nde na bata obima na nani oyo na kingani oyo soki obimisi ngai esala bien te alobi te nakotuna na makambo wana te soki komi amatire kotuni mbala moko ekopesa bien te donc bakomokima ngo ya kokima mpona makambo kaka oyo duchesse abimisi vérité na duchesse ye moko tout la mwisi ya zaza donc ya aussi ça makambo bandaki pardon ya duchesse ya aussi ça makambo bandaki papier utaka na poche wa papier ya bana kisasa o bazana bana kini kaide bavara na kabeli yo ba papier ya bana kisasa o ezana bana kini awa psiko to zandenge za boy papier vangu papier vangu na kati ya kini ayaki déjà na kini awa hapo akufelaki moko oya ye alors mes condoléances na papi vangu pe na Mélanie Belengo bana bikili Mélanie Belengo peselaka bango yebisaka bango babanga nzambe Mélanie Belengo yebisa bata théâtre babanga nzambe papi vangu yebisa bata théâtre babanga nzambe yebisa bango babanga nzambe atozo banga bisote obanga ono journaliste alobani ata lobi esangelo te o nini leta na kokorombe bon nzambe okorompre nini mais oyebi eloko moko boye Berthe Djonga oyebi ke bata théâtre mpe bakufi ebele oui bakufi ebele so epena totali kutu na mone tozalaki na ladi esobe alobi biso tosali nini yango mpena tokoma okufa boye pamba bata théâtre bakufi kasi babiloko yotinda bakadije na bamingi yango wana donc mawa trop bandeko na biso toza contre bino te mais tolingi bozala un peu plus professionnel na mosala na bino mpe oyebi ke bato bafashele la duchesse babi apesi asalir mémoire ya mama Chako po mama Chako akufi mais ye azo parvenir koloba ke bamama ya ba 47 ans na ba 40 d'années
bazobima na bana miki. Est-ce que ça se concerne? Il est avisé maman chaque côté. Il y a le bil comme oui mais vérité ça te tue. Oui. Vérité à to bombe on a ça libanga, à to bombe on wapi. Yango adage oyo le baïke, le côté ya na ascenseur, vérité ya na escalier. Et le bani. Le côté ya na escalier, vérité ya na ascenseur est commis. Oh, je félicite. Donc le côté ya na ascenseur et mba mbangu et avant vérité. Mais ce que vérité zo ya malem ben escalier ta comme et mbalamoko au révessé que maramozo qui ko l'envie. Et puis Duchesse a attaqué maman Chacoté, maman Chacoté. Il y a le bic que ba président na ba présidente. Et puis il y a le bic que ba Mikolo, ba maman Mikolo. Maman Mikolo bi bazo utiliser. Comment nango papa nanga pas toujours ngo tanga ba kombo te po omoni eza moi bien té. Moi je connais personnellement ba na basi au sala théâtre oyo tovana na bona ngola te na ngola to mona ba film na bango ba masola bango misusu bon ils ont vie personnelle misusu mona pelenge no noale ya mwasi noale na ndenga ko sakana te kutu bakanga bango na la police kuna na ngambo ngola siko question na yo tunainga wana oyo zo ngila polémique zani na lobby boy ya ko luka polémique toujours ba vérité po na landi Maman Kalunga, ata bana poto bazolanda biso, ata ba Joël Capital le visionnaire, ata ba maman Renate. Aisha Motopamba pe azolanda biso. Oui. Balandi ndenge nini Maman Kalunga azongiseli la duchesse. Oui, Maman Kalunga a pesa une réponse parce que et koika ko tout taillé. Pour Maman Kalunga asala yango asala ngote, na Maman Kalunga bien za moi so se respectaka, asala ngote. Mais bonsoir porte parole de Maman Kalunga. Ah, tu n'as pas porte-parole, mais Maman Kalunga, Maman Kalunga, Ayebi. Maman Kalunga est amiral Mantima, Oyebi. Maman Kalunga, tu sais le théâtre. Tu sais le théâtre dans Saint-Thomas, dans l'église catholique. Tant que tu as Maman Kalunga. Ah, ça, il y a oh, ils ont qui n'est bougé. Vérité, n'est vérité, il y a un escalier. Vérité, comme si il manque quoi, il président, il va ma solo, président, il va aller dans la Bastia. Bertrand Jonga. Tant qu'on a sur le théâtre au Makalunga, tu as un Miki, tu as 14, 15 ans, tu as un mineur. Tu comprends? Tu as un boquet, il y a un sénat Miki, il y a une église et tout. Donc, Maman Kalunga, naïbi personnellement, à part qui star naïe, aïebi qui n'a naïbi, yépe n'a zana naïbi n'a bien, à part qui journaliste n'a. Donc, naïbi n'a se comportaka, je connais sa famille, naïbi bien. Mais Maman Kalunga a répondu qui pour azaki choqué, il y a comme on a été ndékonaye, a mis sur la véritable ndékomususu. C'est tout à fait normal. Et ça défense oyo, et ça légitime. Mais Maman Kalunga ngai moko personnellement na benga qui est pour éclaircir bisoma moké, il y a aussi na pena que non. Ah, ndekonangai na mpona makambu oyo na koloba lisusu te po mobali na nga apekisinga. C'est tout à fait normal za femme mariée, mobali na apekisi. Maman Kalunga to okuta na ba sujet mususu oyo to chango na mo mupanzi. Voilà, sikoyo lelo yo na makambu ya théâtre, bato théâtre tuzolobela. Omoni te ki nzambe pa sovaka bato na ndenge na ye. Abimisi vérité oyo po bana baso ba o ba ona ba koyite ba koyate. Sikoyo bino bozomonela ngo mabe wapi lelo yo soki tozwi bata théâtre bana babotami na théâtre wana o bazanga batata baze belé bana wana bazo réclamer vengeance. Mais tu OK musika na bana bote ba théâtre donc kindumba esali ba président oui na ba bana na ba misala e boti pe bana e belé ah na ebi moko natanga te kotanga te po batu ba weba identité na yeto bomba ba identité batu ko ça sacré papichu net papichu papichu vanda oh yo ni matanga adresse na ah mais kasi te lo ko sota inkombo ko ta avant na station à la station ma campagne bon papichu na station ma campagne ala mon président o ya groupe wana OK d'accord mais avant na président groupe théâtre ngali ma obomba te OK Bertrand Jonga nde na songi Bertrand Jonga moto na Nzambe. Bon moto sala nini ya? Ah moto na Nzambe. Sikoyo. Tozongi sikoyo na masolo ya balinga ba bomela la duchesse. Po sai. Tant la duchesse a lobby amoni bato nyonso ba fâché. La duchesse a sengi pardon. Alobi ba ndeko somo na lobby mabe boni mbisanga. Sai ba leki na ndenge na ya lobby. Tala
la duchesse kosenga no pardon te po osenga pardon te oyo nyonso olobaki eza déjà adopté par bato alors tant mieux lala na yo na pongi ya babebe. Oui, parce que ça peu artiste et comédien. Aza peu abimi lelo. Ouais, il y a ko s'échapper te. Te na ko s'échapper te. Ayebi pe réalité. Et puis ça généralement ça comme bali. Assume ka ba propos na ye, assume ka makambo na ye. Ya moi pesi ndeko na ye duchesse pe conseil. Le pas ça le ba déjà. Donc moi essaie sopani donc ata bendi yango e kozonga susu quantité ezali na kopote. Et si biso to yebi yango, et si bato so ba yebi yango, biso vérité to bimisaki vous avons dit matin, les lobes ondimi yango. Donc on ne peut que continuer la vie mais seulement et sengeli to tika ba pratique wana. Botika ba pratique wana ke mona moka yeboye ina mwana ndaku aye kokota pa na yo eza mona libanda ngo. Aza pe moto za na droit à vie. Aye kokota pa na yo condition il faut les test na mbeto. Ah mais oui, on les test na mbeto. Ils ont raté vraiment, ils ont déplorable. Et puis ils ont ça même bateau ba se réclamer aux chrétiens. Passe na ya moral. Nde faute. To komi wapi, to komi wapi. Ma appelé. Siko lelo sikoyo. On ba mususu et ça la motema passe. Et ça la motema passe. Et ça la motema passe. Ya hotala. Ba groupe yango tozolo bake professionnel. Mais moto aye. Donc soki fuye ka soko oye, oza sima munene ka mbala moko ba recruter yo. Ata nanu soki ka osali test ka pas président. Ba $20 ba senga ya droit ya kosala test wana. Ba osenga wango soute. Soki ka sima no za munene. Soki ba moni ono fuyo aka boy ba recruter yo. Oye ba théâtre te okoleka kaka le même jour même sur na tableau moko ba pesika no loba ke moni maison ezalaka na face ya station ya Bongolo tangaka bongo atangi bongo pe tableau mobimba yango wana balekisi po amona na TV ça c'est tué bato basima massage ya théâtre bango wana. Oui a raison kufa soni makasi tozo mona évolution ba développement ba mboka musuba osala lokola à l'instar ba Côte d'Ivoire, lokola ba Nigeria, lokola ba Ghana, ba Tanzanie lelo. Donc mais biso ba kolo arwana bato ba inspirer Afrique noire nyonso na makamwa parce que lelo c'est que le bango penza ba groupe lokola ba groupe Ntsoi lokola ba Minzoto wela o ezana ba takinga donc bango ba pesi ba boeri wana ba go ba pesi bango posa ya arwana bango ba leki na ba école à formation tout ça mais ce peut ba leki te mais oyo ba yelelo de konanga berté jonga nazoka mawa mingi tala ba groupe théâtral loka ba église des obima tala ba groupe théâtral donc okondi ba ko tekisa so ebi ko mona biso ebi ko sambusa biloko tala ne ba sambusa na église peut on va pena avenue moko eza bana numéro 1 na numéro 30 mais 32 église monsieur dans le pan moko donc mawa trop vraiment et ça déplorable ba yebo sambusa biloko awa pena blague pa ba yebi ko sambusa biloko ndenge téléphone esambwa voilà ndenge ba église esambwa ndenge ba chaîne à télévision esambwa donc na ba pays au moins pena net na ba pays lokola ba Congo Brazza comptez nombre de chaînes ba Rwanda comptez nombre de chaînes ndenge ba poste ya minene oyo bato ba estima ka lokola ba poste ba ministre esambwa po o sentir que na Congo ande bakanga 4 voleurs ya ministre ya mbala moko ba ça on peut tant suspect le côté donc awa pena donc Congo na biso blague pa ebi ko sambusa makambo kosambusa makambo engaye boyende Congo totika biloko oyo Congo eza mboka ya bilaka Congo eza mboka oyo tosengaka na nzambe mikolo nyonso mboka simoki mbangu mboko etonda richesse koleka monde entier wana eza vrai wana eza ya koboya te donc Congo na biso eza ba richesse nyonso te mais monga ngoboya ngana te oboya ndenge nini tozwika kaka ba artiste ngo ka ya théâtre baza combien nombre oyo babimana nukutu te baza basaka maboki na ba chambre wana ba parler ko tolia bien te te tolia kaka yo ebite que pour les fachezo non Fati Beton azo travailler akuti ne mboka oyo na rythme na yango Fati Beton n'a rien à voir avec Ngambo pour Félix Tshisekedi Tshilombo c'est un président qui a un souci à Congo a un souci à faire avancer ce pays mais pas croque à jamais
na incompréhension ya ndenge na ndenge oyo eza incompréhension éternelle. On peut comprendre là, éternel, c'est-à-dire le mumba atikam. Kasavu batikam. Oh nani ayaki susu atikam. Mzee le père atikam. Le fils atikiango. Sikoyo fachi beto ayobo na sikotala na incompréhension éternelle wana siko po alongola ngo na jour moko. Ah wana donc c'est un autre débat. Eza sujet mosusu, mais soit il avait pour le fachi, c'est parce que toyoka ki basango. Il y a déjà 2500 $14. Ngana na moni yango te. Ngana moni yango. Ngai pour le fachi on a moni on internet. Oui, ngana na moni yango. Donc si vous faites ça on internet, na lien on internet, na ton na internet. Ngai na moni na wenzi ya simanda kuna ngai sika na zalaka. Eko ya. Na moni ndima. Donc na telemeli yango te nazo ko appuyer, nazo ko eza noble idée wana. Tout son papier sur à 2500. Et ça 2500. Maintenant, nous avons bien Bertrand John Ngai na moni ngote. Na moni ngo internet donc ça va pour les dessins animés, ça va pour la banaboul. Il a raison. Na monango. Alors, to comme na suga émission na biso lelo. Bertrand John moto nzambe na amiral Mantima. Vous voyez que to sololi pour na mambo ba théâtre oyo. Dossier mususu to solango lobby. Dossier ngo zani. Papa masumu de blindé. Na yendi mos na maladi na yoana et la justice. Nous devons comprendre ce qu'on la moto lobaki ve masum le temps ngo yo pour ma moto. Merci. Bote na nani. Merci beaucoup wana ratarate donc kaile bavage bana ngo naku santé na pese mbote sika zali donc certes toujours certes ba balinga bongo mbote za toujours na d'abord nazo pesa condoléances na papi vango. Papi vango akufeli maman na ye azana biso awa na Kinshasa ayeko kunda maman na ye donc avec de larmes au cœur papi vango condoléances est-ce que vous allez donc tokoya pe ko assister na ndenge tokoka Mélanie Belengo yepe elongona biso de cœur na pesi mbote na Aisha Motopamba oyo mwana Lyon na pesi mbote na Adrija teme Aisha moto mwana mobali mekoma bana basi bo fo mona bote na ye kasi bato bala Motopamba wana na foza marasa ba jibe pia Aisha Motopamba donc Motopamba na kata Lyon ye mta okonza Lyon na milito groupe deux fois te waza na tembe abibimisa na pesi mbote na papi dawa na kata Francfort na Allemagne papi dawa na kata Francfort merci mapine otinda ki komi bakara nyuso etambo na Kinshasa na mapine na yo merci beaucoup courage et bonnes choses ciao bye. Thank you.